donc na Congo programme minduki ezate Bemba akoya koya na minduki te batika kokosa bato parce que Congolais ningi minduki Congolais ningi minduki base souvenir na Mbemba zakira minduki mais minduki on a 2006 et beta te donc moni ba Congolais bana loyenge pona nini yango to yebisa bango papa minduki na Congo abuo pia tout ça la programme ya élection oyo respecter nini accord yango moni Kagame ABC Poutine voilà minduki te côté que les minduki te awa eza élection le 23 décembre 2018 troisième mandat pour les te application ya nini ya accord voilà position ya Union africaine donc biso sur l'aéroport aya te l'aéroport Fachi azoya apesa mbongo te apesa polo te apesa pe mbongo transport te tokende koyamba ye nanko Fachi zanga mbongo zala nini na bato yango mundele oyo azolinga sala biso bavanti atika na ye bakongolais balinga Félix na boule le peuple d'abord yozo wambuye peuple awa te peuple matirité sa nini ekolo moye mutaleka na peuple l'esprit eza pour la plus sa nini mutu abeti mwana na yo obengani ye lobe ye na ndako okotika kota na ndako me akobeta su bana te po ye mosala kaka be kobeta tozolokota papier elenge ya Congo glodidi asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Mama soki bokolo Binisa bango Cédric J'ai na maboko na yo batata mama bandiku nalandi ye simasima natimbiri basekreja ye sekre ezali kaka timbela balobi awa toza ozomona oyo ezali mpana kokuma lokola mwasi simekoli mwi kibokolo yango oyo odio bazakokelango awa toza kibokolo mwasi simekoli oyo eza ya mwana mboka omona ngo simekoli mini ekoleka collant ekoleka de soki otiango o utiliser omoni a je forme stop ongana kalangao poitrine place qui ndenge nini te balobi vetu makambo o sentir que o toza nzoto makasi ndenge nini na atoza solution makambutu on va voir ça comme le pas maki allô awatoza je veux la pommade Bocho, je veux le Supovita plus, je veux le sirop Bobaraba et voilà. Oyo pommade ya kupakola dans quelque temps okomona nzoto na yo mobali ezongi penza ndenge nzambe akanaka ezala totuna peni voilà yo lingi français trop pour ozala na forme awa toza moto esalaka ki lokola lia ezala boye awa toza nde moto esalaka mavili nanga. Voici le produit magique, le miracle en lui-même. Awatoza Simekoli. Ndeko mama, tala lelo komala ba problème ebele okokaka lisusu kosepelisa pe papa te koyoka soni te belenga merve ba solution po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo merve ba solution azali na Suisse mpona kopesa bino solution na ba problème nyonso yo totisami na ba problème na foyer na yo ozali na hémorroïde éjaculation précoce merve ba solution. tosepela ndamu ozolata jebila basi tosisi alili ozokende nango koboma ngai eloko yango ezanga mitata yo moko te ozinga lipa ya pistolet eloko nini ezanga notice bacontre indication eza te soki yo omelaka biloko ya mabe
Yalowi. Nazo zelo na kati landa ngai. Olukaki yango. Osisa. Tanga ta posologie. Tu vois, il y a podium. Jamais. Avec ici, non, bakanga makataka na sokola kabilamba. Ya kanga makanga. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus Amat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni lisusu. Maxi Bio Café, ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. Nanu Kagame na makamba Congo. Mama Kabila. Ozomona nini? Peut-être nga naza musika. Na osama mnanga loyenge ekozi na couloir. Te, esukenga vérité. Kagame yebise naza président une africaine. Petit wana petit na ngai. Programme za awa, petit pasa nini? Aga na nzela nini? Ya élection. Oyo respecter nini? Accord. Donc na Congo programme minduki eza te. Bemba akoya koyana minduki te. Batika kokosa batu. Parce que Congolais ningi minduki. Congolais ningi minduki. Parce que souvenir na Mbemba zakira minduki. Mais minduki on a 2006. Et beta te. Donc moni ba Congolais bana loyenge pona nini? Non. Ya moto yebisa bango papa. Minduki na Congo abuo pia. Tout ça la programme ya élection oyo respecter nini accord. Yamoni Kagame ABC Poutine. Quoi la minduki te. Côté que la minduki te. Aweza élection le 23 décembre 2018. Troisième mandat pour les arrêter. Application ya nini ya accord. Voilà position ya Union africaine. Tant que l'Ongwe wana est en Afrique du Sud, parce qu'Afrique du Sud a joué un rôle macasse na Congo. Rôle Angwe ya nene. Rôle Afrique du Sud a joué na Congo. Ya nene. Diama ya Kasai. Afrique du Sud. Diama ya Kasai. Na ba mai muso oya bokoko. Oyo ba simba te. Bango ba bengana ba chef coutumier nyoso. Aboko eza ba yombo pe. Bokene boye bobimene bandoki. Le camouflage voilà. Donc mes chers amis, tous au CP là. Pourquoi? Parce que Kebano Kaboun Jora Mikolo opère à ticket abeti kindingu na Mbushimai. C'est quoi que les chilling et je crois que déjà Félix Yemoko chassé le Mbemba. Bah Jora Mikolo bah un mouvement Njili bina filé Yemoko asanti si ba terrain so Njili. Mais ba joueur oyo ba joueur boyebi ya Lopa ya ngambo kuna basanga l'équipe nationale na Njili talaka ya kolobezate ya pas match yango mundele oyo azolinga sala biso bavanti atika na ye ba Congolais balinga Félix na boule le peuple d'abord. Yo zo wambuye peuple quoi. Te peuple matirité ça nini école. Moi me d'aller na peuple l'esprit les apôtres pour ça nini. Allez salut. Muda abeti mwana yo. Obengani lobe na ndako. Otika ko na ndako. Mais akobeta subana te. Poe msane ka beko beta. Yango mo tozotia bandeko. Baza la angele. Masu ekwera wapi? Bongo ndi amwe la lideso. Ezaka na kati bi libanda. Na kati lideso. Bana balinga ka IDPS na Congo. Est-ce que classe politique à Congo linga IDPS? Ba mafia mokile balinga IDPS. Pour ba yebi que IDPS c'est l'avocat du peuple. De toute manière, ils ont le peuple. D'abord. Il est pensé à trahir le peuple Mukolomoko. Ceux qui pouvoir au peuple reliaté, il est pensé à Okende. Il y a un Congolais pour le Corona. Attends pour bander ma politique balam kama. Peuple congolais à Rosalaka, c'est ma parti politique nini IDPS. Parce que Congolais est bien. Ceux qui est sous pouvoir. Congolais a commis moins. Parce que y a des Congolais lipa. Première journée de Rolia. Mais donc pour retour on m'a fait la semaine. Congolais m'a Rolia 4 pays Yemoko. Pour Congolais pour la Rolia.
azana don te côté kolia toliaka na biso parce que Congo eza na bilei bisa kokauka na mwamba na mbinzo na mayebo eza maleko te ezalaka na Congo yozolia mbisi ya mboto ya mbiso ya moto moko ozolia nzombo waza maleko ya Congo nzombo ya mai oka sauce bloquée waza maleko ya Congo te maleko ya Congo eza batomboso na mikebo yaka na ngwana te utaka na mibi eza bakusi te tolia yango parce que omemi biso système ya kwata mais biso moto oyebi ntango faci akozwa bord mwamba ekolia masuni alipa te po biso toliaka lipa na mwamba te mwamba ebanda koliama na mbwengi mwamba na mayebo mwamba na mfumba mwamba na kofi mpona bakongo mais lelo ekomaka olia liki yo ntango bapotango na paine yoka kinwa oyo beton kanga journal yango moni congolais alingi kolia yango ntina tolobi oyo koya bafwa il faut Congo ezonga ndenge bacongolais balingi ezalela toza pays moko trop riche puissant na 1960 tozalaki parmi les 8 pays les plus industrialisés du monde eza biloko ya chinois te biloko ya ngwanzu na Congo baindustrie elaki baindustrie elaki mais lelo oyo Congo ekomi l'échec na indice de développement humain Congo ekomi l'échec avant Somalie eza soni les 8e pays les plus industrialisés du monde lelo Congo ekomi l'échec. Pourquoi? Parce que Kimutema Mabe elati mokili na Congo le toyebisi bango Mutema Mabe efutaka te eloko na eloko eza na ngonga yango moma ya kolibere Congo oyo yango bakongole batelemi ntango abe shol azoyebisa bamindele bamafie boyebisa biso chiffre oyo ya kokufa ya bakongole tokongola bango boboma mpo botika Congo na kimia bozoderange accord mpona nini abe shole donc abe shole akomprendre masolo ezoya obemba eza je ya bamafie ya mindele mpo bakontourne accord abe shole nalobi abe shole bato bamema biso na Sénégal bato basala sorte ke accord evanda parce que accord ya basango eza accord pour la stabilité de la République démocratique du Congo, accord de paix mais bamindele bamafie bakasaki de bese kufi toza mpona Congo tokokanga monoko te yango bandeko lisu lokola nini lobi biso na aéroport aya te na aéroport Faci azoya apesa mbongo te apesa polo te apesa mpe mbongo ya transport te tokende koyamba ye na nko Faci zanga mbongo zala nini bongo idps banani balandaka yango ya pays nini idps ya parti ya banani biso zo na aéroport mpo buzoba eleki mingi na Congo bamasolo moko afo ekoti bainfiltre bakoti na dosa Congo bafoko bakoti baescro bakuluna bacor bademo yango yo kombata zala ya kotelema masu ekomi na libongo tozolokota papie elenge ya Congo glodidi asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata